Batata, bamama bandeko, balandi ya radio télévision kibangiste. Ratelki solo to pesi bino mbote, peto tombele bino molulu molamu to ebete mobu oyo. Wuta tokotaki na mobu yango na janvier, mokonjeli ngomba biso tata Simo Kimbangu Kiangani asilaki kolobete mobu oyo mobimba ezali bongo mobu ya centenaire. Mobu ya centenaire oyo tozali kokanisa mbotama ya mwana ya yambo ya papa Simo Kimbangu oyo totangi nkombo sa grandeur kisolokele lukelo Charles Daniel. Bato bakokanisa mais papa kisolokela za na biso lisusu te. Bongo bato bakokembela bakosala fête mpona nini? Batata ba mama ezali histoire oyo ya tata Simo Kimbangu esengeli to yekula yango. Mokolo na mokolo ndenge baninga ya biso mokolo nzambe alobaki na bana ya Israël makambo oyo boyebisa yango na bana mpe na bana na bino yango wana ezali makambo ya mozindo bana Congo ba politicien Congo ba cadre Congo tolobaki ete radio télévision kimbangiste est disponibilisé espace ya yango mpo ete mokolo na mokolo muke mpona kolakisa facette ya tata kisolokele lukelo pamba te asalaki makambo mingi alobaki makambo nzike matei na ye mpe ezalaki nzike yango wana ngai na cadre église à marche esali mariage na émission bokolandaka ntango na ntango ebengami masolo pamba te masolo ndenge biblia eza koloba boyebi koyaka na maoto yokaka c'est-à-dire toyoka yango na masolo nini masolo ya mosusu te masolo ya nzambe elingi koloba nini makambo ya nzambe yango wana l'église à marche na kati na masolo ya nzambe nde ngai na ndeko ngai tata Lambert makomi moyende azali na ngai elongo awuti na mpoto aye azongo na mpoto lisusu tolobi te libala ya ngai na yo esengeli ebota mbuma tata Lambert mbote na yo mbote papa révérend ya solo na moni ete koyena oyo na Afrika awa na Congo centenaire ozelaki yango non tozeli yango mingi mingi ya mingi vraiment papa voilà bandeko sekaboye tolongwe na nkamba epai wapi yo ozalaki papa tokozanga kimona meso oyo bato bandimaki te na nango ayebaki ke centenaire ya papa kisolokele biso oyo tokoki kozala yango tomoni yango efetame pai ye moko abotamaki yango wana biso nyonso tozalaki ya solo esika boye toye epai wapi nsima ya kosala mosala ne na bakongo mingi na tshela na boma mpe ayaki na Kinshasa epai wapi bazwaki lotumu ya tata na bango alobi atako nalobaki na Kinshasa bana nanga bakokende te me bokende kuna pamba te bana nanga mingi baza kuna avandaki na Gombe nsima ya koleka na makambo table ronde na Bruxelles ayaki kovanda na Kalina kasi paroisse na ye ezalaki nde Bukama eza boye te non eza boye esika alobelaki makambo ya minene oyo lelo oyo yango ekomi référence na biso ezalaki nde na paroisse oyo tala ntina nini solo bandeko tata Jo Makozo aza kozwa bilili oyo mpo ete epai wapi bino bozwami bokokolanda yango na bokebi tata nene nde asalaki asungi biso na makoki ya mutuka ya ye nde tokomi esika oyo na mayele oyo nzambe apesi ye kasi mobiangami wa lelo ezali mutu mosusu te ezali mwana mboka oyo solo moninga azwi sepela libula oyo ezalaki nde ye tata Gaspard Tamba oyo pasteur communal ya Lingwala oyo tobengi mingi Bukama zone maire yeye nde azali mobiangami wa biso ye wana nde atiami na lotumu ya ye mei tata Simo Kimbangu Kiangani mpo ete ayangela espace ecclésiastique oyo nyonso tala temple oyo tokolobela lelo oyo ezali kosymbolize cadeau oyo bakimbangisa RDC bakopesa na tata Kisolokele ye nde banda na bomwana na ye banda azalaki na libuma mama na ye nzamba ayebaki ete ye nde akoyo kosilisa mosala oyo lelo ezali turu ya ye bapaster na bapaster baleka tokoyoka yango na monoko na ye kasi lelo eza turu ya ye tokopesa ye mbote na banza eza ndenge wana te mbote ezali sini ya bolingo yango wana ndenge balakisaki biso ilfo koyamba ye na mbote nsima na yango tobandi kopompe oyo biso tobongisaki mpona kotuna ye voilà tata paster mbote na yo mbote batata journaliste ozali malamu tozali malamu mpenza ya solo bandeko bozali kolanda ndenge towuti kotuna papa na biso topesi ye mbote ye pa zongiseli biso
ya solo bandeko bino bozali kolanda biso papa pasteur toyebi yo papa biso ngai na ndeko na ngai toyebi yo malamu kasi ba o bazali kolanda biso bango bayebi yo te yango tozali kosenga na yo moko omibimisa mpo ete bato bazali kolanda biso kati na mokili mobimba bayeba papa Lambert na papa pasteur de pasteur papa révérend Mambu bayambi nani na mokola lelo. Merci papa journaliste toba papa journaliste à l'intention bato bazali kolanda biso esengene na se présenter, ça c'est tout à fait normal. Kombo nangai ezali pasteur Mabiala Tamba Gaspard awa nazali pasteur communal na commune ya Lingwala, précisément na paroisse ya Bukama. Awa nde son éminence depuis 2010 na mois d'octobre amonaki ete ezali malamu atinda ngai awa nde atinda ngai awa tosala elongo na bandeko. Voilà pour la présentation. Nazali marié et père de 2 enfants et na côté wana na sukina wana parce que je peux pas formation. Oui, pour la formation, je suis théologien de formation, licencié en théologie. Na sala théologie na ngai na Lutendele. Tubandaki na gradia sous Marie-Louise, puis tu es aussi ça sous d'abord docteur Zola et puis docteur Dikou de Azwa Kibiso Tinasuka. Voilà pour la petite présentation. ezalaka nde bongo soki bapesi yo maloba topesi mbote mutambi sembola te kasi nayoki na maloba na ye te mokonzi abula atindaki ngai awa atindaki ngai awa ntango outi na Lutendele de directement okomi na Bukama to ozalaki mpe kosala quelque part avant oye na Bukama osalaki wapi? Oui, mutu nyonso azalaka na parcours oyo elandaka ngai ntango nasisi gradia lingomba atindaki na Bakongo na 88 kuna nasalaki de 88 ti na 1994 nde nasilisaki ministère kuna babe Kinshasa to faculté de théologie abengisaki ngai. Donc ministère ya liboso nasalaki na Boma na ntango na zone annexe nde ntango na ye awa nasilisi licence na ngai paroisse ya liboso nga nasalaki ezalaki Bumbu kuna nazalaki pasteur comptable. Je me rappelle, c'était le 14 mai 2002. Nazaki nommé kuna pasteur comptable. Nde nasali kuna 18 mois. Na 2003 na suka nango nde neko kende na Makala toujours en tant que comptable. Mais kuna na umela kité nasaki 2 semaines. 3e semaine nomination eye na que nous la pasteur communal na Ngiri. Là nous sommes en janvier en janvier 2004. Si mawana to sali kuna na bande kuna na Ngiri ti na 2010 to goko zwa 6 ans et demi. Ndes na octobre 2010 mokonzi abule asinyaki mukanda poete nakoma pasteur communal awa na Lingwala. Nde toze kosana bango depuis 2010 tozwa 2011 parce que 2010 juste à la fin 2011 2012 2013 sikaboye tobandi 2014. Voilà du moins parcours na sali na niveau Kinshasa na etali ministère pastoral na ngai. Panza papa Lambert tu vas comprendre quand même. Merci. Ce qu'on comprendre était na éviter parce que ami bimisi mobimba na ye mobimba. Ya solo kasi eloko to yelaki memi biso bato bazali kozela ezali likambo ya likabo oyo eyamba kimbangisi ya RDC elingi kobonzela tata Nzambe te nkolo Nzambe na mobululu oyo ya centenaire ya mbotama ya tata Kisolokele nde siko tozali koloba tata pasteur yo moto bandaki temple oyo toza kolakisa na bilili to yo kutaki onkokuta mpe place wana na yebi to sokolana na mémoire kitoko banani ba pasteur balekao mpe temple oyo esili lelo e banda tango nini? Na réponse na mutuna bosili kopesa ngai peut-être d'abord un akutanga en vrac ba pasteur oyo baleki awa peut-être un nom de dispersé voilà. Mais d'ores et déjà tukoye bakay to bokoye ba déjà que ngana za 12e pasteur. Ah 12e. Ah. Alors ba oyo ba précédent ngai awa na kotanga d'abord papa Nzila François ko na ibandela temple na 1972
yende mutu azalaki awa tango babandaki misala ya temple oyo. Donc en 1972 batiaki libanga liboso na papa Fumambanza. Dans le 25 novembre. Dans le 25 novembre 1972. Voilà. De mokolo libanga etiamaki awa na papa Fumambanza. Donc à part lui, tokotanga suba papa Mubenga, ba papa Mupakadi nazotanga no de dispersé, ba papa Lambert Ntsumbu, Damage. 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 De lobi ko tasambele ka biso awa. Tokotanga ba papa Ngowa Albert, tokotanga nengna lobby en vrac, puisque il faut avoir un document, mais on n'a pas de mémoire éléphantesque. Mais du moins, tokotanga, c'est déjà une référence de Avanga Inaya Awa, Ezaki papa qui a Kumbuta Jean. Yende n'a pas remplacé Awa. 11e Ezaki papa qui a Kumbuta Jean. Avant Yezalaki papa Mupaka de Tangaki. Avant papa Mupaka Ezaki papa Ngo Albert. Papa Mbenga Panzila et les autres là, Bazaki avant. Denga Nazali 12e pasteur Awa. Pour rappel, Olobi était Ezalaki le 25 novembre. Le 25 novembre 1972. Donc pose après, la première pierre. Pose la première pierre. Après, par papa Fumambanza, Dialungana Kiangani Salomon Koloyes. Voilà. Par pasteur papa Nzila François. Nzila François. Wana toko sanangote. Parce que bango mutachaki libanga au biso ko site ça c'est soit toko sanangote. Biso te yoza makasi na calcul. Les autres en 2013, ça fait combien d'années? 2014 2014. Ouais. Depuis pose la première pierre, donc 42e année en Goyo. 42e année. Ok. Bon, na banza ndekwanga ya kopesa mutuna elalaki mpona nini silete mpona nini? Mabongisa Nzambe, c'est un peu compliqué. Je me rappelle bien, Yemoko Papa Nkulutu, Azaï Kosembe na paroisse yawa. Et à ce moment-là, paroisse Oyo, na puissance étalue Mosolo. Ezaki, commune maire, zone ya papa kuna na Ngiringiri, tout ça, bangba tu bazako ndonga na makasi. Donc bazanga ki moyete, pona kusisanda kwa Nzambe Oyo. Mais na monoko ya Yemoko papa Kisolokele, ozali secret na zope Sabino, pour abengisaki 2 personnes. Moko kati na bango azali na lingomba awa et mususu a commande 26 égale ce qui 0 ce qui combien na bakate abima libanda alors abenga ki bango Yemoko atuna pesa bango mutuna mais biso tozana mbongo mingi awa beaucoup yebisanga pona nini nda kwa Nzambe zo sila te papa yo zali Nzambe yo moko loba biso tozo comprendre pété. Tous comme à niveau l'ento aussi ça si koboye kocha charpente tout et tout ils ont été alors que l'argent mbongo zoko pleuvoir le kola mbulawa ndenge nini tout si c'était papa réponse n'allait pas na yo et c'est à ce moment-là après ça que bango un certain nombre d'indicateurs pour na kusi sanda kwa Nzambe oyo tel que quoi atuna ki bango ngai na sali mingi wapi na ba fleuve bosimba likambo wana ezali likambo alors tango wana ndako Nzambe oyo ekosila moko kati na bino akozala suna mbongo te parce qu'il avait l'argent il avait l'argent profusion et mususu na kati na bino mibale akozala susu awa te akoyokela ngo musika donc akufa te makoyokela ngo musika kenda kwa Nzambe esili. Alors bakenda babosana tango siko biso toye Nzambe apesi ba possibilité peut-être activer misala ensemble na bandimi. Vraiment incroyable mais vrai ndenge papa Ntsumbu Lambert alo bakango en l'espace d'une année donc moi na ba fait oui, tango ngana ye mwana ba fait. Voilà. C'est un indicateur que moi je ne connaissais pas. Voilà. Mais bango ba simba yango mais babosana yango babosana yango c'est quand ngana komiawa ndeli kamongo ezongeli bango na souvenir et c'est comme ça qu'un jour aya kukutanga atalinga seki habi papa Nzambe akosaka te tala indicateur
donc ndako nzambe oyo namoni ke ngai namoni kosila na yango tamba indicateur nyonso oyo papa kisoloki alobaka na ntango wana ekokani. Voilà. Nazo continuer mpona kopesa na bande kopesa ba indicateur wana, mais likambo nyonso ezalaka na mutu parce que eutaki na biso te ke tosisa ndako ya nzambe oyo. Parmi les indicateurs oyo bango bazwaki, indicateur mosusu ye moko mokonzi ya bule nde apesaki liloba pe mukanda ezali ya dérogation oyo bapesa biso ke nalingi ndako ya nzambe oyo ezala inauguré na centenaire ya papa Nkulutu. Mukanda ezali wana ye moko mokonzi ya bule, son éminence chef spirituel et représentant légal papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc alingaki ndako yosila ye moko siko akomi mukanda aloba facteur nyonso ba élément nyonso tango sangani et mutu wana azaki na courage siko koloba nyonso que voilà tout est accompli ngai namoni kosila ya ndako ya nzambe oyo ya Bukama. Donc on peut vous dire que rien hasard ezalaka te epai ya tata nzambe ye moko aplanifié ka makambo na ye soki ntango ekoki a déclenché moi élément moko boye pe omoni musala esalemi na ntango nango wana pe bato bakamwe parce que ezali œuvre ye moko nzambe biso kaka ba instrument na maboko na ye. Voilà pour la petite histoire et mpona na kopesa no ba indicateur ke oyo ezali œuvre ya bato te mais ya ye moko nzambe molimo santo. Ya solo papa tobuti kolanda yo na ndenge ozali kolimbolela biso makambo nyonso oyo elekaki kala tolingi totuna motuna lelo oyo tobuti na nkamba na tobuti ofete centenaire na nkamba le 12 février toyokisa moke ndako oyo papa Simon Kimbangu Kiangani aya koinaugira soki lelo aye est-ce que ndako oyo ezali inaugurable donc lelo bakoki koinaugure yango. Papa journaliste na sepele na motuna wana vraiment pour na lelo toko kotombola mutu pona koloba ke papa yaka kufungola ndako ya nzambe oyo, il n'y a plus rien à craindre eloko kobanga lisusu eza lisusu te akoki koya akoprograme kaka na koya mokolo tel tosokoli ndako na ye po dernier musala ye kaka kosokola kaka misala nyonso nini etikali musala wa tout est prêt, tout est prêt. Pona ndako nzambe papa ba mabaya wana il faut combien de temps pour te koya na mabele eloko nini kopekisa biso e kwantame kutu bote ndako nzambe te mabaya wana c'est juste mona ba robert touche mike poto lingite mokolo wana mo peinture koma kite donc si peut-être mutu peinture lekaki ezuma tas na ba vitre ndi yango retika limbo. Ça c'est un travail de combien de jours papa journaliste mais to somona na tribune ba to peso ba to tala na bilili to monika ka batie ba karo pa ba tribune la tite eloko nene za wana ko sala ka bongo papa journaliste biloko to ko poser ba ko fixer il faut combien de temps parce que ezali déjà ezali ko ya to commanda ki yango déjà ba mama njili bazala ki awa ba ça déjà commande peut être eya awa ezaka biloko fixer barido eza jana bureau et vous takishi na bisaki au papa journaliste. Je vous dis que ceux qui sont maintenant c'est annoncé que voilà dans 2 jours dans 3 jours nazali koya akoye kokuta ndako na ye ndenge alingela ki yango esili parce que pas pasteur continue na to remarquer surtout biso bandeko no bana na photo to remarquer ba misala nyonso ya Lingomba ba inaugura quand même ba finir aussi la bague après beaucoup de temps sur 20 ans 15 ans on a et le Congo ya aussi la vraiment ndenge longo bani est-ce que a fait na temple oyo et le temple ya Bilaka ndenge uti kolobango pendant première pause ya Pierre ti ezeli ti 12e yo na 12e papa uti tela yo nde oye Bilaka ikokokisama est-ce que na yo on a un souci, on a fait que bah inaugurer la oyo de la finition sur l'étiquette pour la 20 ans pour la construction. Tolingi au moins cette fois-là, ndako oyo nyonso esila. Je répète, tolingi ndako nzambe oyo esila, ezate boye ko banda so tala plafond na ekoka kité. Tout beaucoup peut-être botala bilili kuna, qu'est-ce qui reste na plafond?
oh fenêtre qu'on a vitre s'il a quitté. Non, cette fois-là, c'est une détermination à Bukama. Non seulement à Bukama, Kinshasa Mobimba. Non seulement Kinshasa Mobimba. Le but de président du collège, Azalakiawa, il s'est impliqué. Donc, détermination à Bisso, ils allaient un bijou en entier. Autre que ça n'a pas. Nabanza, Papa Lambert, ce que tu as c'est presse et ça pour dissiper les malentendus. Tu es bête, Batmingi, le coûte trop. Et c'est que wapi biso tozokumisa papa Simon Kimbangu kiangane na mukumba ndenge aza ko développer église, batumususu ba dongolomisu ba Satan, ba o ba kimeli ngomba. Tolobi amoto, ba lobio nda kwanza mbone sili 26 nde atindi kabakata enveloppe yango sili ndakoyo boyete si ezali bongo ndenge yango bango polele ozwaki combien utaki na bana 26 soki bana 26 ya Angola ezande ngona ezande ngona loba polele et puis eyaki na canal nini pona yo o recevoir mbongo nyonso wana pona ko sisa ndakoyo papa journaliste nazela ki mutuna wana parce que sangongo pe tamboli trop batu balobi trop awa ata 1 franc, je dis bien ata $1, ata 0,001 $, il y a 26 égale 1 côté à Wate. Technologie ils allaient développer. Ba canon et comme belé, oh et comme melabi sombongwana. Même ceux qui n'a maboko boy récite au PC que ça wapi. Et nana même qui yango. Et ceux qui par exemple ba ça qui fret, document ya fret ezali wapi. Et ceux qui ba check yango na banque. Documents bancaires des Aliwapi. Donc nous n'avons jamais reçu un seul franc, un seul dollar, un seul kwanza, où il y a 26 égale 0, ce qui égale moins 0. Tona notre joie yango te. Lisungi tozui, et où tu n'as pas de seulement na poto. Bamonique, bamone internet. Il y a Saint-Denis. Par contre, à Saint-Denis, il y a un révérend du bâtiment Moïpierre. Mais comment qu'on a Moussa Zosabisto Totolala? Voilà que Bappé c'est au moins 1000 contribution il y a $1,200. Comment bangote? Ce qui n'Angola to soit qui lisungi. Nakutanga un ténor papa Ntsumbo Mankangila. Tatane to tanga na faculté. Yende a collectionné moi $300. To soit kango. Yamuto salini ne ba 3 égale 1. Bon bande kuna biso nana balati uniforme vert blanc te banoki mbangisi. Oyo ba parce que pele suki bazali. Bazali papa bana quartier bazali na kotanga ba papa Emile Ngoyawa. Ba yaki pena lisungi na bango. Na kotanga ba commandant moko ya kanko kologuna. Ayaki ne lisungi tango moni ba to le sili sala émerveillé, ça il était vraiment émerveillé. Abi fona mona ba to basali musalo. Ayo okuta biso. Asopé lisungi. Et ba musu. Ouais. Papa Lambert elle na lisungi na ye awa tomoni yango malgré bozomona na télévision te mais tomoni yango bato ba ko senga biloko misala ye Papa Lambert atie lisungi donc bazali ebele o bazali mutema malamu omona ke musala ya nzambe eza ko lukila bango mapamboli bazali ko s'investir. Voilà papa pasteur to le ba polele omoni Saint-Denis oyo paroisse oyo pesa kibiso radio. Oui. Tombosa na ngote to betela bango maboko. Saint-Denis etongela ki biso ba latrine na nkamba. Oui. Basala kana bango. Mais bongo ba collègue na yo awa na kisasa. Est-ce que bango nyonso batie elemo? Vraiment depuis to lekisa émission oyo to lobela ki bango na papa Mambo. Voilà. Na mona ki baningana ki makati. Ah te bazo ba collègue. To se cannabis ka ndenge ne ko lo bona téléviseur. Abi pona ko tindi kabino bosala. Na bango nyonso baningana ki pour le chapeau na ba collègue. Atako ba muso ba kokisa kite parce muso bazana misala na ba paroisse. Mais symbole malonga e ya ki papa bobe musala ne ko kende point noir ko kende bangamboma awaleka. Il y a les cacamen entreprises comment la paroisse naïe. Ah bon? Na ceux qui n'ont pas fréquence comment il y a eu il y a bien les animaux. Papa. Allez aller ganga ya. Oui aller qui yo na ko bango. Tête. Et là on peut en profiter ndenge o wuti ko na lisungi na bandeko ya poto ko bipo ko bango ke ko na Saint-Denis a wuti osala a pesi lisungi na ye. Bongo ba paroisse mosusu. Parce que bisere le pays moi mingi ko kota on ba kiti ya valeur. Na nous facilité. Ko lo ba paroisse mosusu pe o e pa ko tia lisungi po ete biso nyonso
contribuer na likambo yo c'est-à-dire bilaka et quand même les sikoyo tant que pour former centenaire pour former les sikoyo et c'est pour moi qui papa et ça pour continuer mon vivre si en 2015 voilà yango papa okolobana ba collègue no nini o batana mikili ya poto batali 38. Merci pour nos collègues passeurs, binoko boyoki papa journaliste, ça souci munene. Et ezali likambo moko ekomemeso mapamboli. Misala ezali par exemple kosoma bakiti ya kotiawa. Pour le temps ba ko inaugurer, batu meka kofana bakiti. Bosoma so bakiti ya kitoko wana lokola papa fumanongo mokonza bule. Papa son éminence chef spirituel, papa Simo Kimbango Kiangani. Oza kolinga mikolo yo. Oye, ils ont plastique, ils coloboyé, ma coloma bende. Ils ont fait contribution. Ce qui peut au monde que non, ngagne moko na koluka kiti oyo papa ko fanda. Otindi makoki, papa commanda bazali. À la minute, et combien wa? Pour y aller à sa qualité ba kiti na yé après. Et ce qui peut olingité, ngagne na kobakisa ba rideau na ngagne to ba tissu oya décoration. Ya malamu. Il y a velours. Yakanango, c'est pas mon non. Ngana comme lustre oyo ya bien ya munene koleko batie wana. Oye nango. Donc makambo et suke nango de passer que musala nzambe et eta la kanena suka. Eta la kanango bandelité. Na suka peut ça cause la bino, boya ata comme ça infrastructure ça cause et ça déjà presque terminé. Mais oye kokota nakati. Vous êtes les bienvenus. Boya nango to ko sepela mingi. Ba ndeko balandi radio télévision kibangiste ngai na ndeko ngai papa Lambert na banzete tozoko sala manso mpona ko komisela bino information o étalé inauguration o ezali attendu la biso nyonso bakimbangiste na baninga biso à Brazzaville parce que bako traverser effectivement tant éminence à kozala na Kinshasa le deuxième temple moderne ya Kimbangiste na ville province à Kinshasa après o ya matete na banzete soki na lobi boye révérend Mabiala na ko senga ye apesa biso estimation capacité d'accueil ya temple oyo ndenge yango ezali komonana ezala niveau ya 16 na Belvédère na ndenge oyo estimation ekoza combien de places d'assises. Avant d'apesa estimation ba place d'assises na lingena compléter pa mbate likambo na lobby batu mingi bakoza déjà intéressé ya ko tina makoki na bango dar en tenant compte du fait que Mokonjabou le kalamingi te azali koya pour être se précipiter. Numéro d'appel nangai pour na kobenga ngai 099 017 87 19 nazongeli 099 017 87 19. Peso qui te okende na email, boîte email nangai Gaspard Mabiala en minuscule paye ko kangama 27 @gmail.com. Wana lokona za habitude ya ko consulter boîte yanga tous les jours. Wana ceux qui peut-être n'a moins retard, peut-être n'a pas qu'on a consulté ango ou même pendant la journée, n'a consulté ceux qui message ezali dans ce sens, n'a kozanga te ko réagir le même jour. Soyez certain que boîte yanga ezali consulter tous les jours. Ezala par appel, ezala boîte email, message nyonse au kotinda et ko comme la biso à la minute. Per réaction ko salema feedback ko salema na kaka na minibaba ereza kolanda. Donc peut-être pas compléter. Pour la capacité à la place assise, bon, ils ont na taille ya temple ya Matete, c'est un peu plus grand et même ya Nyangara o bazali kotonga siko ils encore un peu plus grand, mais ya biso dans ces dimensions, tozali na capacité ezala na setilikolo, il y a plus ou moins 800 personnes. 800 personnes bofandi moi aération ezali. Mais ceux qui sont un peu confinés, on a 900 personnes. Voilà pour un renseignement. 900 places assises. Ok. Révérend pasteur,
Makambo tozotourna yo kolobela en tant que pasteur, c'est votre crédit qui est mis en jeu. Tant que papa y est inaugurable, mais en tant que journaliste, je ne le pense pas comme ça. Parce que nous avons un et s'il n'a pas, na kati ya watango zolo baboye bakulere mususu na libanda nane kokite. Papa journaliste, pour Nandako Yangonga, ne vous faites pas de soucis. Dès que ville, papa représentant provincial, le coup les allées, Tinda Yemoko son éminence. Nation, papa Nsimbampa Maurice, papa Mbatende, président du collège, va s'investir, va se décider pour mettre les moyens à notre disposition. Ils ont la futurité parce que tout ça, qui nous avons un centre. Mbongo bapesa kibiso donc mbongo ezali soki ko moi retard le ko lobaki 100 ans 90 ans une année non o ezali makambo une année té peut-être pour na misala ndenge sale makambo semaine oyo tozali nango ndako wana ko sila papa yo moko moni kuna libanda ndenge yango ezo salema dar tozana tant ko perdre té eloko saka passe biloko salela ezate biloko kosaila bakayas bomoni ezali wana basima yango wana bomoni kuna bachevron mpona bakosala échafaudage ezali bon zelo yango wana bomoni ezali mabende yango wana ezali kuna dites-moi eloko nini oyo nga na kolobaki motivation ezali makasi mais ezali mosala ya technique soki basali niveau ya bacolonne bakozela 2-3 jours ekauka nanu bon bah les canaux niveau coulé dans la liboso 2-3 jours c'est comme ça mais on a étalé ma coquille jusque là tous en ma coquille peut-être le temps que poussana na suka kuna tous asuna besoin ma coquille mais déjà d'ores et déjà si tu n'as pas président du collège à garantir que baza ko sala nyo se coquille pour ma coquille ezanga qui par rapport à ne ba pese son centre et coca lobby tous ala qui na ye awa venir vivre ça de même papa l'accent matériel au sombi c'est tala musu zali ko ya tala ba décharge to donc il est azamuta ko ya ko sate donc pour na biso nenga lobi ko santa yango te pour nous c'est question de jours c'est question ko zela sima e ka ukananu kuna crainte salite. Merci à ce papa révérend na bande ko zali ko landa biso to yoki ndenge nini ozali ko répondre biso na ba mituna na biso mais to lingi to yeba nini oyezangi olobela biso solo pe solo pamba te tolingi te tango nyonso tokomonaka bamisala ekosala makamètre oza kaka chaque fois na suka na ba difficulté ndenge toye awa bazali kolanda yo na poto bazali kolanda yo mokili mobima ba kolanda yo lobela biso solo du point de vue financier donc nyonso eloko nini oyezali kozanga yo po ete musala oyo esila mbala moko. balobaka biso na Kikongo na réponse ya mito na bino na Kikongo balobaka dia nani watinako c'est-à-dire nani aboyaka kolia biso na détermination na biso tout ça déterminé mais makambo eza kozanga c'est une détermination c'est-à-dire ça posa na biso nazo tala pe arnie oyo bandi baza kosala pona misala ici là en tout cas c'était ali signe moko prometteur mais ndenge na lobaki je ne fais que me répéter peut-être c'est une répétition mais baki tia ko fandela non pas passer peut-être moi le papier ba yekola kango parce que moi je ne vois pas clair oui ndako nzambe ya beauté ya boye on tira kita plastique to baba ndenge tozana na temple en kamba est-ce que baba c'est salami to le papier polele baba isalemité to le bi million son exact biloko za kozanga mais sina isuli wana très bien baba na ne salemité ça c'est vrai mais ça c'est vrai ata ba mon côté wana bosungi biso malamu faut le clair pour les kamundenge za baba ezate ba chaise on to check dans un premier temps c'est dans un premier temps dans un premier temps pour te mutoyer akofanda na ye mais ba temple na biso nyonso histoire preuve du contraire na monte temple ne zangi baba ya mabaya alors baba ezangi c'est un premier point pour soulever ndenge na lobby tribune wana pote elata c'est vrai que ba contact ils ont mis déjà mais ma kokipe ce qui est et ko activer yango noki donc to so ba banini ba
biloko en aluminium pour fixer yango yango moko ezana ba garde fou nango ba biloko nyonso pona ko tia ba installation ya ba rideau ce qui ba tissu qu'on a le colo tout ça ça manque encore parce que mon ina noté voilà bien sûr ba contact nyonso mais mon ina noté et loko moko zo bosa naka tuna ngai na yebisa yo esika ndo kufuta loba na kufuta mbongo ebele et loko zo bosa na c'est-à-dire okoki ko bengisa bato kama batondi awa soki bato bayoki maloba oyo mokonzi akoloba akoloba soki bayoki yango te bakozokona esengo jamais sonorisation mpo nazotala na bacoin est ce que babafle esombami ya ndenge na ndenge oyo ezali mpenza adapté na batemple jusque là oyo ezali adapté na batemple tu sais mais pour na besoin extérieur zoka nde wana makambo abana poto wana musala na bango mais pour na besoin extérieur peut-être que ko bakisa mais to maison ba kit à l'extérieur c'est comme ça ya temple mais oyo yakata temple en tout cas et kozala apport moko kozala la bienvenue les bienvenus ce qui va tout bailler les biso biloko donc il faut prévoir à monter. Mais comment ne pas prévoir ça Londres n'est pas spécialiste baza koyoka biso vraiment les camboana les ali kabo kitoko so même biso yango parce que ta temple ezate que mutozo koloba et tout ça ezako kende ce que nyonso ezali installé mutu na mutaza koyoka ekozala malamu parce que toyela ka mingi mais les clous activité to les cambo phare o toyela ka koyoka maloba ya mokonzi abule après koyoka matei donc biloko wana boyela biso yango papa journaliste le quoi les journalistes et le quoi na kobosa na ngote coup de chapeau alors à part biloko ko latsa tribune kuna ndio na baki kiti papa ko fanda et puis ba minda o les allez adapter na temple voilà ndenge somo na bampulo to tiaka pona moi lumière mais yangote bampulo oyo bozomo na kuna yangote donc na bijou lokola oyo nana esomba mité ba contact ezali maintenant ezomité ba tiaka ba betaka tona ile kambo oyo mais par la foi tokolo banane parce que ici c'est pas des choses de la foi ici nous avons besoin de biens matériels oyo ko pesa honneur le comme nda kwa Nzambe ce qui est kitoko mingi la sonorisation parce que bande kwa zali kolonda biso na mboka ndenge to petit to bwapeli ba moto bande kwa Londres ya Londres kuna na 4 paroisses zali kuna paroisse à Edmonton il faut de Dockland et puis na paroisse de temps sur maman révérend maman Jackie bango bazali côté sonorisation de bana makasi kasi mais pour la dimension ya temple bango pas il faut bailler bango na mutuke faut bailler ba oui c'est tout à fait normal na largeur tous on a 16 mètres na longueur tous on a 33 mètres alors na hauteur tous on a 11 mètres et demi à peu près 12 mètres pour na kozwa songe likolo kuna mais oyo tozali ko exploiter awa et ce qui na ba 9 mètres et demi des temps tozwi oyo likolo wana nde esali 11 mètres et demi à la limite 12 mètres donc la dimension wana eko inspiré bango et quand on dit sonorisation pas seulement baba flewana oyo ya biso peut-être ba ampli ezali totindaki ezali mpona libanda mais oyo ya kati awa il faut adapter la technologie moderne oyo ya mikolo ya mikolo ya centenaire digne ya centenaire digne ya centenaire voilà du moins ce que nous cherchons parce que nous voulons na bijou lokola oyo biloko ya kitoko ya makasi ekota c'est pas biloko ya kotia par hasard. Et puis les bandes tout autour il y a temple tout le monde comme si escalier ba marche na tiamité est-ce que ba marche c'est un problème si manio se zali wana au monde ngote sable no se wana ba maçon bazali wana tous les cas échafaudage longo ce que longo bele boyo kuta lelo ba bandi papa on ne manque rien de ce côté là kakao na lobby ça kozanga vraiment pour des chapeaux que les journalistes sonorisation ko bobo ki sangote merci beaucoup merci mingi na attention bo pesa kibiso mpoete boko koyeba boni activité ezali ko se dérouler na niveau ya RDC mingi na Kinshasa pambate centenaire ya papa ki solokele et même biso pe développement na kati na lingomba
yango wana mais ndeko na ngai ngana zala ka mwa soki songi yo zali yo vana na poto yo zali journaliste na polémique biso tozana biso yo na polémique oza makasi donc et si ka polémique uta na lola il faut ndi yango ebongisa ka voilà comme qui mangote tokei kasi yo tozali awa olio loba makambo na ndako na yo ozobwakela bato mosusu o bandimi ya Londres o bango sonorisation yo vanda ka wapi ngana na mboka France bon na France bino boko sala eloko te na temple. C'est vrai, il y a solo papa révérend ndengo uti koloba na bande ko bozali kolanda biso kuna na mboka na Europe to uti komona bijou munene otozali nango bino ba responsable ba paroisse mutu na mutu bo komisa kombo na bino non to yo za Saint-Denis sa commis yo za kana paroisse nini ngana dali na paroisse Saint-Ouen et l'autre côté les bons motolo moyete et pas ya révérend Jacques Moine ya ngona na Saint-Ouen na Lyon pe et l'autre côté to maman Victorine Azalaki awa mais masango bongo makambo etel par exemple le projecteur n'est passé à lobaki batu bako fulukawa batu ba koti na katite net par exemple chef de l'état ou bien gouvernement akoko yepenga kenanga na bijamba mususu akoko yawa kosala ba mise na bango mais na libanda batu bafuluki il faut projecteur monene ezala wana koko za bamboka nini mais wana en tout cas to mona kango batu atali ba spécialiste à biloko wana ba belge o ba uti ko tonga ndako na kamba na France ozo kimaka responsabilité non to kosala ba belge nde bango kuna biloko wana bazana makasi pamba te to moni likambo coup de chapeau na ndenge ba to tongela so ndako ba laxi biso exemple monene yango to sengi ke papa révérend likolo eloko wana totiki lango ba belge bango basala eloko wana ozale sengo mingi tata passé na kanso yoki wana passa nord ba pesio tinde maloba na bana na Belgique bande kona biso na Belgique naza ko emboîter les pas na ndeko na ngai papa Lambert biso temple ezali muke tango tokotonda awa nde na lobby capacité d'accueil mingi pe okofanda libanda mais bakuzala intéressé balanda makambo za koleka na kati bamona yango facilement koyoka ala biloko lokola ba vidéo projecteur ba écran géant na libanda et comme nango la mode bande ko Belgique bino kona bozala ba spécialiste na biloko wana to peut-être beaucoup zango facilement en tout cas lisungi na bino e koyiko zanga ko intéresser biso te pe ko pesa biso esengo ndenge au choc d'idée j'ai la lumière biso to fanda biso awa na Kinshasa. Mais sur le plan de développement technologique, infrastructure, il y a bino eleki. Alors, tant que vous avez une demande, bino pe, donc améliorer de sorte que la bijou à boyer, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour couper sa valeur makasa likambango, mokili bakoya, bandi maki en tout cas, bakimangi se bayuko bongsa likambo. O nyo se kozanga, ezala sur le plan peut-être muinda, moi couleur ko bongisa boyer. To biloko etali ba vidéo projecteur sonorisation nyonso wana oyi bakisaka un plus batu bakoti et le quoi appelle ezali ya munene boye on n'est pas obligé ya kofungola ba fenêtre boko yela biso pe kulukula biso ba biloko mali ba split ya minene wana ndenge na moni yango nukomona kendeke na centre interdiocésain ya ba catholique mo sala munene boye mais ezali akufungwa te ko quand mais na kati vous êtes à l'aise le bateau peut semble à l'aise malgré les pays chauds donc tout ça ezali ba demande to adresser na bino bande ko na poto mutunyo se pris de bonne volonté o nzambe apamboli donc ce que yeli biso mo konza bula ko sepela pe akopambola bino na ndenge ekoki. Voilà bande ko balanja radio télévision kibangiste sombele suka bisanga tozalaki wana na ndeko wangai tata Lambert auti na poto akei nkamba kasako kozonga te soki tomoni to solo na tata pasteur oyo aza kolambela biso biloko te na mululu munene oyo deuxième étape ya centenaire sima ya nkamba mokonzi alingomba aza koyawa na kati ya Kinshasa mpona kwa inaugure temple oyo kasi toyoki ba demande toyoki ba explication ndenge yango salemi kasi précision munene yango oyo bakimbangisi tolia nzeta bololo biso tolobaki ata bilamba tokoteka paroisse oyo ya papa Kulutu papa Kisolokeli l'unique temple oyo ezali na kati na centre ville Matete c'est le premier temple mais ezali na cité kuna na kati na ville na centre ville na centre ya capitale nde temple yango oyo ebongi ezala bana poto ba homme d'affaires kimbangiste
ebongi toya totala nini ezangi ndenge par exemple lekama baba wana ndenge eza na nkamba ndenge eza na matete ebongi commande epesama mpo ete ntango soki mpe inauguration ekoleka soki mpe inauguration ekozala nanu te baba ekota awa babiloko ya kitoko ya lokumu ekota awa papa kulutu aza moto ya lokumu vraiment tomoni yango azalaki moto ya lokumu na banza ezala baautorité na biso église kimbangiste eza koprêche ya bisengasenga te bisopeka mais soki mokonzi asepeli na ye alobi non esika bakimbangiste bazosala nga mpe nakende tokoboya te tata mabiala apesi numero na ye. Donc c'est la contribution ya mutu na mutu tout congolais tout kinois oyo amoni ete bakimbangisa baza kosala aya mpo ete mokolo wana tobeta maboko nzambe apambola biso nyonso. En tout cas tokomi na suka tozongisi matondi na ndenge mpe yo omobilize ta na yo mpo ete tosala émission oyo baninga baza na poto tozongisi mpe matondi na tata Révérend Bobé wa akoti na kati na cadre ya réalisation na tata Jo Makozo oyo azwi bilili oyo na ntina ete mosala oyo nyonso esalema. Tata Pasteur te remercie na disponibilité namonaki ozalaki na fourre au moulin nalobi longola bilamba mosala kende kolata kazaka ata odiscute mais mosala esengi kaka ndenge wana nakanda merci mingi merci na biso awa merci Tata Pasteur merci beaucoup oyo les héros dans l'ombre bino wana Tata Bobé mbote na yo Tata Jo Makonzo Tata Chauffeur mbote na yo ouais écoutez le balassi. Okay.